te. Manike boni Karine Mokonzi. Zappé pena Karine. Lekisa ouais. Kolobo monanité. Lekisa. Kolobo monanité. Parce que ngai moko naza général Etumba, na tie bango kaka au show. On se comprend. Na tie bango kaka au show. Ngane na fandi boy Joël. Ko kansano teke no soko benga ngai, o kabelinga mwa kopa mai, o betizelenga to sopelanga so inene mpo kabelinga kopa mai okosi. Okosi na yo. Okosi na yo. Tant o kabelinga kopa mai tamsunga pe na idaki na maluba. On tozo se compléter. Ko utilisaka eloko mobo ete comme arme na utiliser o sala eloko te on a tie bango au show na tie bango na liste noire moko ba meka na frapper botika bo sala musala comme il faut na koti na monde ngo aya na mwe na ngelo te botika lokuta botika barando botika songi omoni Joël na monde internet ezande nde na zana Joël boy na otala Joël alati nini po mkono finga na lukelo na finga ongane na zabo ata osai nini atolobi ni atande ozoloba loba na yo ngana ozela video ofikuboye konyo yo sala mwana te oboti mwana te ozonyokola mwana muninga o kufa nzamba otinda oke no sa nini o la nzambe chaussure ne lamba te mama nangaye promotion bonne année ECAN 2017 ayuna la box Orao Télécom avec wifi pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo Zerake, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, y'a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est pas jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bissobat, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bissobat, Toula, ma match. Pour la Bissobat, Brazzaville, on est de voir la Brazzavillois, Télé Congo, ILTV, MC, il y a Pointe Noire, on a vu de la TV, il y a Pause, vu de la TV, il y a Faux, vu de la TV, il y a Wan, vu de la TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année ECAN 2017. Ayuna, Orao Télécom avec Wi-Fi, leader Yaba Box. Désolé que t'as papier, Elenga à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Voilà, Joël JTK Pesa Posa Mwana Mungala, c'est comme ça qu'on m'appelle. Toujours et encore Nakati Elenga Congo, la chaîne number 1 de son boss, Tracy Belenga Pro et sa charmante épouse Glody Diasuka. Le mini boss abonné Belé, Nakati Elenga Congo parce que toujours bas news à solo, na Kati Elenga Congo. En tout cas, pour aujourd'hui, cette émission, je la dédie spécialement à celui qu'on appelle Patou Lebois. Patou Lebois, le vrai Joe. Pas tous les bois, vrai Joe, franco-belgo. Pas tous les bois, en tout cas. Je sais que ici, que vous allez saluer au plaisir à trop. Sans oublier celui qu'on appelle mon partenaire Glody Matabisi et mon manager Giltav. Le big G-Love depuis Lanz. Papa chéri, en tout cas, JTK te salue. Voilà pour aujourd'hui. Nazana Maniqué de John. Maniqué de John, Nazana vraiment la migne à Roloba. Bon, moi, on est vraiment mes colonnes médias. Limo. Tout le monde a dit vraiment que Yamba JTK, Maboro Fouama, Robetane Masolo Lilo. Bonjour Maniké. Bonjour Joël JTK, bonjour. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde. L'Europe, le diaspora, tout le monde, je vous salue, mes amis. Moi, je n'appelle pas des fanatiques, mais mes amis que j'aime beaucoup. Je vous salue tout le monde. Adel Jogobagou d'Angers, les tout-puissants. Sa Majesté la Reine Renate Kapaya, vraiment Elisabeth Mayangi, Nancy Iwaka Pro. Donc, na pesi bino so gros bisous, merci beaucoup. Na pesi sous bonjour na Joël. Maniké, bonne santé, bonne makamboni aussi. Santé ningana imouké comme tu vois quand même na voix, ça va maintenant, ba malaria, la tension donc mais ça va. Ça va. Ça va très bien. Boni Basango. Basango ezani Nicolo.
basango ezaka kolimo internet moke internet barando ebele ba problème ebele bato mosusu bazo profiter osala likambo oyo eza ya mwana te batie mwana donc yango na bakite na fanda nanu basite yango mpe bika mbutu donc si en parlant des sites maniqués tomoni olimwe hein play ici ko bando sala tomoni musala eza lisusu te ba bengani yo ou bien yo moko milongweli wana Manique de John nga luka musala na internet tenga ba proposer nga musala nga na luka na nga musala te ba benganga ba proposer nga musala Benissa mba uta Londres futi ticket aye poto solo mama musala alors ce n'est pas donné à n'importe qui c'est ça nga na internet ningi wana na luka na nga yango te na bi bon ça va je n'ai jamais fait ça mais comme j'ai grandi dans la maison d'un journaliste ma tante que j'ai sali mbungu chibangu la femme de Kasongo mwema yamba na ebi koloba babota manango et j'ai essayé ça a réussi c'est bon hein na kuta bango na batala bango kututé mais nga quand même na sali musala nanga et mon na miso batu bon batala bango te comment site wana ezalaki site asika ou bien ezaya kala ezaki site ya moi kala mais ezaki nango na gaz te mais tant au folie yo ebi kaka mokonzi ba vie la bouche autorisée ayebi mokonzi ba vie Manique de John mokonzi ba vie oyo oboya pende fa sala mokili na e pour Manique de John oyati voilà Manique siko ozaka na kati ya site wana ou bien olongwe na yo te na longwe na ngai komi wapi naza na nulle part na vandi nanu olongwe pourquoi cause ya robima na site wana ezani eza chicon ya chicon ya la ngana sinaki contrat ngana mama na bana on se comprendre soit comme era paiement yo tino répondeur pour vendre na poto et simba te ngana loba na clair bana poto so na bana musala na po ce qui que son âme repose en paix papa bana ngazala ki jaja na osate parce que bana s'occuper na bana na à 100%. Mais ça là est que non, j'ai quand même étudié n'habité tant ba proposer un habit quand même mais na zappé na moi base na ngai ya kitoko na lukape na comment je peux dire na lukape na exploiter yango na lela nango mais na monique ceux comme tanga paiement tient nous répondeur tu payes les gens na dato yo lingi dato okoma ezara nango bongote il y a des fois les choses arrivent na cause appel boebu na ebi que non na cause na problème na défi bon quelque part na ebi que quand on va me payer na on fout yango mais na monique ça ne tient pas yango na faille nanga au leto potana to kende boina nani nana c'est meto kabwana na ninga malam tambo monique non bozo so na bo matasu boîte moko te pona kati balé Bodinda, c'est ça quoi. En tout cas, na masolo ba site en tout cas na ebi que mon boss Tracy Mbelenga, big chapeau à toi parce que balobi na Kati Elenga Congo, on se plaint pas, hein, on se plaint pas, on ne s'est jamais plaint. Pour Abi na Kati Elenga Congo, on est toujours payé comme il le faut, hein. Big kiss à toi, mon président Tracy Mbelenga, Manique Boni Prince Babia. La voix du coq. Voilà. La voix qui recoule, la voix qui fait réveiller les gens les matins. Nanenga mabete musique babota manango que je sali héritier Watanabe boss live. En tout cas merci beaucoup. Prince Aza très bien. Aza ko évoluer dans la team. Tu sais ça nous a un système à lévir. Tu farine lévir réseau Vimba. Tu Prince lévir pas Vimba dans l'orchestre. Na album. Je parle d'album retirada. Na le bar qui ont toujours eza farine batie les vies réseau vimba pour déborder na on peut déjà bon biso ce que to beta pat na biso na nzungu te na santé to beta qui on peut na kata piscine c'est quoi déborder donc les lope na ningi za wana na habité place nini ba otia ba vitre ya Béatrice et pour ba vitre na eko ya ba ticket coûter Cécilie on se comprend en tout cas nazo lo bangote parce que mon fils est là dedans mais c'est un homme héritier vraiment. Je te félicite. Attends que ta sœur la félicité, c'est bon, tu es vraiment un homme au Bundi, au Koki Makambango. Batumsuto yoka basango balobi yo baota mwana si mais na moni si na bango et rouillé nango le boko katanité. En tout cas félicitations quoi. Donc voilà, demain déjà Balobi concert avec Héritier Watanabe et Béatrice Hotel. Bon, il y a vraiment ébélé parce que ça va chauffer. Évolution et après c'est ça comment parce que Toki qu'un orchestre freinage, ils a vraiment marqué si bazo freiner évolution ils a été. N'habitez sur aucune information là. Maman prend sa musique et talanga pendate talaka que un garçon bogard, garçon moi kitoko.
Adebayor, Jonathan Kadima, secret d'amour, Balubi, Kouilungo, Soukali, Abolingo. Babi Jonathan Kadima, Aza conseiller particulier, nae, Azali manager, nae, c'est Jonathan Kadima, na qui parle, na maman monte, mais nae bike, ata fina jeza. Mais orchestre c'est ça ya wata. Moi te no ba wata vraiment c'est un homme. So ba leader nyon soko bazara loko wata ndeza bien. Mais orchestre c'est pendant la c'est un homme ayoka bioka yokate. Lui il fait ce qu'il veut de son orchestre. Dès que yo ya posabwe to osabwe na remarquer ezabongote. Na la team ezali que non musala. Prends ça ça calme parce que orchestre c'est ça ya wata. Atakutu batango atakutu mutafini otasa orchestre za ya wata bureau pe ezali mais tant que mutasali ni RRT asali ni mabete atabolobi quand même bureau pe ego talat on se comprend mais Prince Babia ça vraiment à l'aise dans à l'aise pepele ambetolo ya Guilhem Maïndou les mannequins de Paris il y a Vicky Mbengi Mobala Gladys Mbengi en tout cas Prince Babia Ndonga aza à l'aise la preuve en est que ayemba qui n'a album T mais Babia ta joueur a une équipe sika a zo sala entraînement naé avant d'attendre la bande de touche on se comprend ce joueur moko lembi ba matisi. En tout cas, en parlant de Jonathan Kadima, là je vois Merveille Soki depuis Bordeaux, balobi de la part de Jonathan Kadima, sans oublier Mireille Mampa, hein, balobi na mona ki photo avion ana, okenda ki wapi, hein, Mireille Mampa balobi base solide ba play ya matete vieux nangai balobi Doli Kiwa, encore et toujours Doli Kiwa ba Doli na kati à Paris, sans oublier Zélie à la fraise, hein, non côté non sentir Zélie à la fraise aussi depuis Paris encore Sekele Djema mon vieux balobi motema ya Karine Bercy na kati ya Londres wana mikolo na vibrer na na rythme ya Sekele Djema balobi jeteka pesa posa a kozela mwana mongala donc voilà Manike boni makambo mikolo balobi na net bona oleka journaliste benga boy oboyi wa benga boy oboyi ezanini Joël omonde to sala musalo yo ya net tout ça kaba journaliste mais ça ndé koloba et ça te que nous natanga ki boyo nga boté et ça que oloba bien au convaincre public na yo Francis Kalombo solution que je salue mon papa adoré Jean de Pierre Badiata noble l'investisseur na komi na débat maman passa na libota nanga ya nanga na landa maman passa Mireille Tuni Melisusu motema ya Junior Okito auto bota maman passa félicitations ma grande sœur en tout cas Joël na habité au monique tango bengi ezana bato ba ebisi lingate yamba yote mais tango côté émission pour prouver bon le contraire parce que au sola bien au tala raté que ote boye na za parti pris ya boye nga na journalisme to cause la ozate que na za mutu ya boye na za mutu ça la boulot pour le peuple pour tout le monde pour ba fanatique na biso ceux qui nous regardent nos amis bas à la satisfait et les autres soient satisfaits. Alors tant et comme il a que non et comme on a parti primo non là j'aime pas quoi. J'aime pas parce que les gens les journalistes sont sur internet, azana moi parti aoya na ba question moko, a sala na émission pour azwa, lien ya émission atinda pour créer ba problème. Na bona nga otanga ba kombo na mais tina otanga ba omiyebi. Mais nga pena au CPL sanga sotenga ta comme journaliste moko. Parce que on a vu que la bouche autorisée hein. La bouche autorisée. Ya parce que ngai moko naza général etumba na tie bango kaka au show. On se comprend. Na tie bango kaka au show. Ngane na fandi boy Joël. Ko kansano te ke no soko benga ngai o kabelinga mwa kopa mai o betizelenga to sopelanga so inele mpo kabelinga kopa mai okosi. Okosi na yo. Tant que kabelenga kopa mai tam sunga pena idaki na maluba on tozo se compléter ko utiliser ka eloko mo boité et comme arme na utiliser au sala eloko te on a tie bango au show na tie bango na liste noire moko ba meka na frapper non frapper nanga na banga mutu te kasho mulangi ya la te je respecte ceux qui me respectent on comprend na boya ba boya anga j'aime tout le monde na zana respect à mututu. On se comprend. Mais comme on dirait respect nanga enge comme anétique non nga banga nanga mututé je respecte les gens j'ai pas peur de gens. Na banga tetanga na banga OK présenté. Malgré boni Karine Mokonzi. Bon, elle est là hein, elle va bien.
Elle va bien. Relation ils en ni Mikolo boza maman on a bien fait ensemble. Tenez ça va publication sur Facebook machin. Bon. Ça. Non, il y a vraiment tout bétali solo parce que tant on se déjà c'est qu'il y a ça ne va pas. Ce qui moi ça ne va pas ils allaient. L'exa. Vous zappez pendant Karine. L'exa. Mikolo bon monanité. L'exa. Mikolo bon monanité. L'exa. Manike c'est pas ça c'est pas ça. Et puis il y a un mouvement là là fort. Plique ngola na kati ya Paris motema deboike. N'était sur repesa imbote. Plique ngola motema deboike na pesi ba gros bisous. En tout cas, na osepela mingi, ça la moi bien, moi carte, moi nini ça la moi bien. Ya na Jacques Ngidi, azana kishasa mo konzi aba, mo kasa, aza awa moi na Londres. Elisabeth Mayangi, Nancy Pro, Adèle Djoko Bagou Danger, Sandrine Mpende, autrement dit elle puissance la patronne à Florence Kelende. Comment on a Sandrine Mupende, hein? Sandrine Mupende, elle puissance. Ah, bah le bin de quoi Max et Binda betelenga masolo na yo, alobi Sandrine Mupende, elle puissance. Elle puissance, alobi puissance. Ah, na sentir puissance en Sandrine Mupende. OK, Sandrine Joël a Leli hein. Amona makambo ngana mona kati. Ezana mutu mususu. Adèle Diogo Bagou Danger. Voilà, Adèle Diogo Bagou Danger. Le tout puissant. Le tout puissant. Ah, Adjo to momi. Momi. Poupée noire. Adèle Diogo. Adèle Diogo. Choco, ok, voilà. Manike, Boni Kissinjora. Parce que Karine Mokon, si vous comprenez déjà, c'est qu'il y a un ça ne va pas parce que Nenge Araboya le béto ça ne va pas m'en résaler. Bon, Kissinjora, ça va bien. Elle va. Parce que récemment, on a vu une vidéo là, il y a danse Morobina qui est en répétition. Moronda, danse Mibali. Moronda, Kissinjora, elle va très bien. Tout ce qu'on qui les linge sale en famille. On a arrangé, c'est la tante de mes enfants. On a arrangé, c'est bon, tous en abusons bien. Tous en abusons bien, tout va en abusons, elle est là, elle va très bien, merveilleux. Pas gros bisous, elle est là au fort. Manike, récemment, tu aurais que vous avez un cando, vous avez un malbolo bébé, n'a habité sur les par rapport à Nini. L'autre photo, sur le téléphone, Joël n'a vraiment la canne à Mambaroloba, n'a habité Marambaron sur les années. Mambaroloba, Zali Kakanaba, journaliste, chroniqueur, il y a Internet. Botika mensonge. Botika. Bosala musala comme il faut. Na koti na mondango. Aïe, na mwen nange lote. Botika lokuta, botika barando, botika songi. Au moni Joël na monde internet ezanende na zana Joël boy na otala Joël la latinini po mkono finga na lukilo na finga na Joël a epa na Joël sombela nga bière mona melate nenga na sengi yo bière yo kangiango komiango na date po mukolo oyo ofinga nga lokoso. Eza bien té. Tout le monde a rancune est belé et ben journaliste na net hein rancune est tellement belé Manika Zala qui vraiment a un conseil, je sais pas c'est un conseil, une remarque ou une reproche. Conseil eza kaka baraso pesi gauche droite et baté so pesi na droite gauche et baté. C'est ça. To vivre bongo. Pongane na zabo ata osai nini ato lobini attendez zo loba biloba na yo. On a osé la vidéo. Non, c'est la cas vidéo. Manike apparemment tu sentir c'est comme si on a un problème dans mutu. Ah, ton aroyo kayo koloba wana, c'est comme si tu as un problème avec quelqu'un. Tu lingi ba vraiment ah, talaka ozelenga Congo, tu lingara vraiment toye ba problème na source. Na zoloba océan Janju le gourou du temple Wegbadja, 9 fois grand maître. Monseigneur Dangbe. Ngana oloba na sololi. Na lobinga na ose la vidéo nyo soso bana session eza l'acheter ça la vidéo na osepeliso nani wana ayi moko ayi bien sa vidéo et oui vraiment Hervé Aurore majestique na kati à Londres hein, mobali ya pembe lobi le métier Hervé Aurore hein, je te garde salut sans oublier mobali ya pembe mususu na kati Ngwanzu hein, Pitra d'Oliveira mon ami Pitra d'Oliveira linga vraiment ba vérité wana si c'est quoi Manike zala vraiment clair nayebi que yo bangaka mutu te nayebi que yo la bouche autorisée. Donc je veux penser autant comme moi na mutu azo tungisa yo alinga publier ba vidéo tungisa nga na eloko ta otika lo tungisa te banda lelo ti nécropole
Nani wana? Te. Ngana okite na biasa la vidéo. Manike ko mobanga. Te na obanga te. Mo ko mobanga de. Te na obanga te. Joël, na sepeliso oyat. Ngali na sepela lelo nanu man. Po yo sepeli sanga à chaque fois. Lelo pena banda ki na mono sepeli singa te manike. Déjà, Miss Matoya batebele telemi na pesi bino devoir à domicile boluka na la bouche autorisée. Hein? Ça la vidéo. Ozo tinda, ozo benga, ozo critiquer osani. Ya kitoko babota manango. Ngaso mtafini nengo finga na soni na mère de 4 enfants OK na quarantaine d'années na mena vie na bien na sala prostitution ti oh nyos obstacle nyos yaka na vie na na bande ni surmontango na pasteur na Damas Masisa que je salue à passant ndepondé toza na Lil Jack et pas ya Lili na Jack et pas ya Lili na Jack na pesi Bijou Mboma na Élysée Mboma bobai na la sabino ti na la sabino lelo Bijou Mboma na Élysée Mboma fiso songo Mboma wana fiso songo Mboma wana Jono po na moni vraiment simbi motema to yeba penda wana motema ya Manike fiston ba fiso songo songo le cœur de Manike wana falatoa parce que to moni au simbi motema ndé na bara Joël je tiens à cœur parce que Joël mikolo pe na oboya ba émission oyebi na oboya na lingi susute na oboya tina yambi on a sali na émission po oza vraiment je suis honoré c'est très gentil Manike na sepeli mingi en tout cas eloko na pesa conseil to sala musala to tika alata kiboye asala kiboye ekena kiboye ofukuboye konyo yo sala mwana te oboti mwana te ozoni okola mwana muninga okufa nzamba otinda okenda osa nini olakisa nzambe chaussure ne lamba te olakisa o bible olakisa place na komi chaussure ne lamba na bible ezate na bible ba komi multipliez-vous et aimez-vous les uns et les autres comme moi le votre Dieu je vous aime. Bon, voilà comme analyse non tu koyoka tout à l'heure là au lobby que konyo kola mwana muninga te. Étant journaliste, je me dis que non, la salle moi analyse nanga moke. Moi na moninga banyo kola été. Prince Babia na kata la team Wata. Nanya zonyo kola Prince Babia na biso à l'aise dans la team Wata tant que héritier sera les propriétaires et les présidents de la team Wata. Champion voile. Mais c'est comme si apparemment, la rumeur wana otoka que freinage mon raison la rate la team Wata wana par rapport à Prince Babia et ça vraiment un solo parce que dans tout yoka déjà lobby que mutu moko coincé wana donc so ronyo la mwana moninga ya mabe Wata azawana champion voile azana qui bureau mobimbeza wana dans wana mwana na bango Babia c'était un bon musicien tikala osala mutu mabete azaki très gentil ni tete kende bato na Babia impoli boy te azaki te yo yebi showe oyebi on comprend alors moi ne tike ba atakaka ete ye bozo bundana nani o bundana na orphelin nzamba okotele biso yebi mutu mususu yebi nzambe mais ngai na ozela yo sa vidéo ko bio sa vidéo sambisanga na ozela sa vidéo sambisanga na ozela tant osala total nani osambwa. Donc voilà un dernier message par rapport à l'émission Lilo. À chaque fois le Manike aza problématique. Mais ngane na loba ngo toujours ba prenant et pas na biso. Soki moninga beto mbata beta eli kofi. Polobi abandela te. Moninga cheo musapi na lisu yo soye minu. Oh. Polobi abandela te. Na ka très gentil na zaka très court. So lingo mona kaka mabe nanga ezaka ka touché na bana mais Prince Babia na la team aza à l'aise. Orchestre le quoi la team ezala te un président comme Watanabe ezala te très gentil et puis un papa. Il y a comment on héritier de ote muke ote un papa moi ngakutu ezo toninga mais eza mama nzambe na bana na ye eza mama nzambe na bana na ye eza mama nzambe na bana na ye on se comprend. En tout cas, tout ça, Anna, Lil Jack, n'a pas dans la couleur, Madia Coco, Joël, les beaux garçons. Je vais sentir Lil Jack vraiment bah, produit importé, bah, produit à solo déjà. N'habite Gérant Tawa Nani. Gérant Tawa, ils ont Poupette. Poupette, Poupette Mboma.
Poupette Mboma, en tout cas, JTK ça pour ça te salue. Hein. Moi, c'est Poupette Mboma. Moi, ça permettait. Niclette Bilongi. Bilombi. Donc, Niclette Bilombi. Donc, awa j'ai pénétré la raba momi banzelle, ba chérie, ba bodo, neti, ba det Joko, ba Sandrine Mpende, ba Florence Kelende. Donc, profitez pour ça ma banque non parce que tu comme des gens à souka. Ya Vicky Mbengi nanga, ya Vicky Mbengi nanga là au fort. Ya Guilhem Maindo sur la té, attends le téléphone non zo susté. Elisabeth Mayangi, Nancy Iwaka Pro. Nancy Iwaka pro Joël Yo. On sait que nous avons Joël le beau garçon. Mon bal à lèvres rose. Pour le hasard. Joël Robert, pour le hasard. Voilà, ça en est fini avec Maniké, Bomoni, Manika Lobby, Prince Babiaza, vraiment à l'aise dans la la team Wata, ouais. En andant à la fille du roi, Tom Yumba. Lobby vendredi. Béatrice Ekoya. Merci beaucoup na batino Swalinganga, Sa Majesté. Ba maman Kardashian musique Kardashian en France dans les labino. Ba kopiso. Donc voilà, en tout cas, ça en est fini avec Maniké. De ma part, je m'en vais remercier Union Soba soutenir JTK, Plik Angola, le cœur de Deboï qui est à Katia Paris. Wana, nous avons 2 semaines de Ngoloba qui a. Et moi, j'ai Titi Étoile de Montréal. Il y a 2 semaines. La bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée. Et ça, les coffres finalement la bombe dans le Congo, ce que le bin a mis à la bouche. Voilà, donc la bouche autorisée, Naïbi Gorlanda, vraiment émission Oyo, tu vas apprécier. Big dédicace à toi, la bouche autorisée, sans oublier pas tous les bois, vrai Joe, hein, Belgo Franco, pas tous les bois. Encore Hervé Aurore Majestique, Namoni Pitra d'Olivera, héritier Kingongo na Lyon, Balobi héritier Kingongo na Lyon, Mokondia peinture, hein, Motema Jules Diamboukolo, sans oublier encore celle qu'on appelle Bédi Confort, la Ferrarienne, à Katia Pariwana, Balobi une fille à la Ferrari rouge, hein, la Katia Pariwana, encore la Moni Balobi Patrick Patrick Makola Ndekoya Glody Matabisi Ndeko Erne Matabisi, sans oublier Shekina Mazaza na Katia Kina, mon pote Shekina Balobi Azrak Vetembi avant le cœur de la sima caméra wana na moni mon caméraman Balobi Jembo Turbo, ah Jembo Balobi caméraman Jembo Jean-Pierre ça. Jembo Jean-Pierre ça. Jembo Jean-Pierre Issa. Voilà. Sobo yebi sobo moniye. Anza me mbala mulai ya mwindu nazola mulai. Voilà, Lisette Molasoko, hein, Lisette Molasoko, motema gelor qui soka. La carte à Paris, Lisette en tout cas la bossani ote faya basket solo la poto Junior Bookson Buka Sadali Dachiamba, Apok Ansange, hein, moninga Pichou Bekam de Bruxelles, voilà la bossanité, sans oublier Anisi Toupopo, la Miss, les grands saoudiens Michel Linvo. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et au prochain numéro. Bye bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.